Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Mbote bandeko na Koulimedia TV, mbote na bino nyonso. Mbote bisika nyonso bozali na bandako na bino mabota na bino. J'espère que bato nyonso baza malamu. La psychose. Psychose totale. On te somba baguette na nga. Lelo tobetali sur la psychose. Makamba ba masque oyo balobi na biso. Toza obligé à kochango na bazolo na biso na monoko na biso po to propager virus te. Naza na kati ya supermarché na quelques minutes bako lancer couvre-feu ndenge basala mikolo nyonso. Alors je me demande, masque oyo, est-ce que bato bazoyeba que ils ont pour boma biso? Je vous en prie, madame. Est-ce que Batubazoe que ils ont pour etcha biso na position moko ya liwa? Parce que dans le cas de masque, surtout un masque médical, ils ont un masque moko, ils ont ba fibre. Et salama na ba fibre na kati. Ba fibre na yango toujours respirer. Mais pourquoi qu'on a ça mon masque? Balobi ezali pona virus eza kotambola. Mais masque oyo quelque part ezo bayone biso. C'est-à-dire ezo loba na yo tais-toi. Pourquoi? Parce que eloko nyonso tosalaka na mokili oyo batindaka nzoto esala to corps humain sala. Et puis ça va ordre moko na cerveau. Cerveau ils a enregistré en mobimba. So il va tindeli cerveau ordre. Très souvent, si pas tout le temps, cerveau azana pour enregistrer en et tikala na kati ya mémoire na. Alors imaginez-vous que masque est obligatoire. Ça veut dire que Bogota la bien une bandeli. Il y a épidémie, il y a pandémie. Tout ça, souvent, au bout, ça n'a pas que là, ta masque. On a oublié, on a bossé les masques. Mais les lots, masque commis automatique. C'est-à-dire, si vous avez des masques, ils ont des bossos, ils ont des masques dans le potambo. Ils ont des masques dans le pobima. Alors, il y a un gros, ils ont là qui savent que le cerveau ici enregistrant. Mais masque, ils ont ça, masque, ils ont permettre, en fait, au loba sous-souté. Il n'y a plus d'expression faciale. Il n'y a plus de sourire. Il n'y a plus de transmission. Il n'y a plus de contact. Donc, na katia, moussala au masque, ils ont ça là. Mis à part, soi-disant, qu'ils ont bloqué transmission à virus. Virus au pays s'avérer les lots qu'ils ont à 0,05% de la population mondiale. Ça veut dire que quand je dis 0,05, ça veut dire que 99,95% il y a bateau où il va infecté na virus oyo bakufate babika. Je répète pour toi comprendre. 99,95% ya bateau où bazaki infecté na virus oyo babengi COVID-19 bakufate babika. Mais pourquoi on va sur le solo ya 0,05% ya bateau bakufi na COVID-19? À suivre.
Nyosoana et Boma, plus de 50, tout alors, on va dire pas 50 plutôt, et Boma, 20 à 30% de la population mondiale dans la période de rage, pandémie, avant que trouver qui si le rôle là, trithérapie, et comment soigner, tout le monde sida. Mais c'est un bisoté, tous à la confiner, et c'est un bisoté, tous à la mise à l'écart de la société, et c'est un bisoté, tout comme là-bas, prison moko à ciel ouvert, et c'est un bisoté, tout boya ko sala na contact na bande ko na biso oyo baza kobela. Voilà à peu près ba makambo tout ça ko lobela lisusu lelo. À tout de suite. Na les canons na caisse na futa bon to continuer. Merci. Il est 18h pile à Paris. Je viens de sortir de supermarché là-bas, la quartier. On a le supermarché, les autres en Kalaté. Alors, il y a l'église et là vous devez taper ça heure. Il y a 18h et bêtis. Donc il se fait que la seconde où il topé la minute où il comme une obligation à rejoindre la bandako et que nous kangani voilà. Donc mon qui les a remonté que situation où il y a situation où il y a crise, mais crise moko psychologique. On a comme ça bateau dépendant. Il y a un système moko boye ego tinda ke lobby. Basa na biso eloko balingi na lobby yango pe mingi. Mais na kolemba te kolobango parce que ce qui est sauvé ata mutu moko et vous allez quand même bénéfique pour ngai. Ça veut dire que na sali musala o il fallait na sala topé na lobby batu oyo eloko il fallait na loba. En cas de sanzela, natala moi pour tout en pamba. Voilà. Bandeko ya Cool Media TV à travers internet peut-être les lots comme bengango erreur. La bateau basalaki que internet ezala. Pourquoi erreur? Parce que il y a des autres diffusés un petit peu la vérité. Mais si vous avez battu, ça dit que tout comme une moi, bokebina moi bobangi parce que ce que le lobby Kambo est la vérité makasi. Baza la possibilité à kokanga site na yo pe oloba lisusu te. Yango bozo mona battu belé lelo. Bazo sala très attention na makambo bazolo ba sur maladie yo. Babengi Covid-19. Moi, chance na biso ezanini. Chance na biso ezan un petit peu parce que nous avons la possibilité de la langue mususu. Oyo pona bango da ba terme mususu soto bito lo bango na moi ba yanke, na moi qui yanke nango. Ba yeba o comprendre bien mingité. Mais ba interprète bazana parce que en fait batala la émission nyo soté batala ba mot clé. Ba mot clé wana ezam ba mot mingi lo ba na français. Soko lo bi mot moko boye. Et réveillé yo il a qui si que côté kuna bazo ba likamoko boto la ndana toyoka likamuni ba lobi na sima ya mot clé wana. Voilà. Donc sur la zone la likambu ya port de masque yo bah tu faut ba que lobby to na position moko vraiment yamabe. To risquer même que banana biso lobby kuna sang biso toza susute ba koma ba kobai moko boye c'est-à-dire ba
bato moko oyo bakoki ko commander bango à distance. Parce que à travers vaccin oyo nazo répété sous il est prévu de transmettre bateau nanoparticules. Nanoparticules moko boye oyo ko sala que tant ekoti na nzoto na yo soki ba imba commander yo bo limbisanga parce que ba lili moko ezali il fait à peu près -5 degrés. À peu près que tout est fait -5 degrés depuis ce matin. Donc ma lili les aloli boko na na libanda boye suka na mali. Nazo poussa na malembe na kati ya liziba na kishinga pour permettre biso de continuer masolo na biso. Né na koloba tout à l'heure, makambo yo ezomema biso wapi makambo ya ba masque oyo. Ezomema biso na liwa moko psychologique. Bo imaginer mokili oyo lelo. Bano bazo botama. Basi ba bomi bango déjà avant que tu ba botama. Liwa moko oyo ezomema batu. Avant que tu bas sala likambo ba médecin lelo ba misusu bazo ko so musana bango te ndenge elongo bani baza obligé ya ko créer batu moko boye baza ko kufa na maladie oyo pote bango misala na bango et continuer nalobi bien ba minganga baza obligé ya ko créer ba mort moko ya lokuta pote misala na bango et continuer. Ça veut dire serment d'Hippocrate oyo ba juraka tant ba zwara ba diplôme na bango ya suna tinate. Ezala bateau nyoso bazala ba entreprise ya mike. Moi ba PME na bango. Bazo mona ne ba entreprise na bango ezo couler parce que les loyo à force de confinement, à force de couvre-feu soko fungoli okangi, ofungoli okangi, ofungoli okangi. Ozo perdre ba client, ozo perdre ba maramnyoso, ozo risquer même au perdre na bomoi na yo. Ba conséquence eza ebele po na makambo kaka ya maladie ope na ba masque oyo. Mais entre-temps, mutu moko ta se poser question, industrie oyo ya munene créaka ba masque. Milliards na bango ekomi combien? Ba compte na bango evimbi na niveau nini? Lobbying. Mutu moko ta se poser la question. Pourquoi lelo ba vaccin oyo nyoso bazo sala oyo bazo pesa batu ekomi pratiquement semi-obligatoire parce que ah, oza obligé te ozwango. Mais oza obligé te ozwango. Mais balobi corps médical aza na obligation ozwango. Parce que bango baza pembeni ya batu baza atteint. Ça devient une forme d'obligation déjà. Alors pourquoi bako obligé batu ya corps médical bazwango? Bon bino bako obligé bino te. Mais bazo obligé bino sous autre forme, na ba forme mususu. Lobi okoma nini? Na lingo voyager. Ah non, il y a passeport. Passeport Covid. Vous avez un passeport Covid, tu as biso compagnie na biso. On est vraiment désolé. Lucas peut-être compagnie nous soit on dit mayo so sali test no PCR, mais chez biso il faut vraiment vacciner.
tozo poussa na malembe vers bamakambo na nyonso. Pourquoi moi groupe ya bato moko boye baza na bango ka moke na mokili oyo? Mais pour bazo détenir ba milliards, pour bazo détenir monopole wana kozana na bomengo. Bakoki lelo ko s'imaginer depuis quelques années bakomisa ba semblable na bango lokola biso baumbu na 21e siècle. Esclavage moderne. Esclavage moderne. Bande kona olikate bolanda moi réflexion muke moto muta sa analyse na ye esika azali a poser nga ba question o azana ngona besoin de poser so ozana besoin ba vidéo ba preuve ya ba makambo ndenge ezolekela et kozana moi doute yom tozotala nga so kozana moi doute pona bomoi na yo nano ya mwasi na yo ya bana na yo ya ba progéniture ya ba kokololo na yo peut-être un jour ozana besoin na mo tindela nga question nyonso lingi tindela nga question nyonso lingi na email na biso ya KMTV Kuli Media TV nyonso ekangama KMTV Kuli Media TV @gmail.com na répondre yo pe na kotindela ba vidéo oyo ozosengela elamusa yo. Deuxième sujet nanga lelo bandeko nanga eza ya bandeko na biso ebele bazouta na bamboka babulaka ke non ba continent lokola ba Europe to ba Amérique eza ba Eldorado. Quand je dis Eldorado il a ici ba continent oyo oko trouver vignos oyo yo lingaki na mokili donc eza kozela yo. To dit ko mona biso tout na ba réseaux sociaux moi illustration moke so supo ezolakisa ke pasi na niveau ya mboko oyo ozomona tozala ndeko moko ya mwasi awuta na bamboka moko ya Afrique anglophone périple na épée to éviter pour ezalaki sûrement ya mobulu kaka ndenge ba misu ba ozo banzela ba mai ba misu ba traverser ba désert oyo kaka désert à Sahara donc ozo ebate donc balé moko ya sable horizon emuna na raté au mona tanda kuna coin ezarate bato bali o ba traverser yango kobanda Cameroun kuna ba mati ba koti ba désert ba bimba Maroc ba ko bimba ba Algérie ba kati ba koti ba France ba misusu pe ba lekela ona banzira mususu ba katsa ba mai ya bale ya ndenge na ndenge ba mer Méditerranée tous on a ba information ne ba ndeko belé ba kufa mais on va pas y revenir dessus pour l'instant ils ont pour relaxera moto oyo to into laxabino azan de komoko ya mwasi awuta na ba pays anglophone akatisa soit vidéo esalami en Angleterre soit esalami aux États-Unis ba oyo ba yebi ko comprendre moi anglais ba Rolanda peut-être diction ya mwasi wana ba ko comprendre que ça peut-être une anglaise to une américaine. Mais pourquoi na la Sabino moi extrait à vidéo sujet oh un sujet très passionnant et puis ils ont ça la passe na mitema nani alobaki na mokilike et loko nyonso eza molili et amabe na répéter hein? Nani alobaki na mokili oyo tozali ase et loko nyonso eza molili to moindo et ande mabe bolimbolanga. Regardez la vidéo pour que vous ndeko na biso moi si azosala mosala et pas ya maman moko ya koko a combiné pratiquement la fin de vie aza sous un équilibre ata mokete soki pesa nzela zolukela liwa na eto ebité. Mais cette dame a eu le courage ya ko poser téléphone na ye moko personnel pour talakisa na mokili oyo azo subir na mokola lelo na ba misala oyo toyaka kozwa na ba ndeko na biso mosusu na ba poto. Suivez la vidéo. À tout à l'heure.
20 devant vous. Vous avez suivi cette vidéo. Vidéo, ils ont passé. Ils ont ça. Douleur moins interne. Bah, te belé na souba mi lobi, mais pourquoi Bambi a ta sanité? Pourquoi? Mais bon, est-ce que c'est ça la solution? Moi, je pense que la meilleure solution, ils ont sali. La diffusion. Dans le monde entier. Batu bazali, ou bazana mitema ya kokokisama. Topé touti bango na mitema na bango. Bazana ba institution ya makasi na kati ya mboka wana bakoya au secours ya mwasi wana pe bakopesa ba sanction na bango na oyo eleki. Mais très souvent toyokaka et okoma ote mama wana aza na Alzheimer donc makambo azosala azoyeba bango te. Ce bolandi vidéo vraiment de tolandi yango de bout en bout bomonake mama oyo ayebi makambo azosala très bien parce que bomonake no aya bwaki soyi toi asele kwa kiba. Donc, c'est la réaction. A bois qui toi. Donc, azo mona moto o yaza ko lambela yo. Moto a ko sukola yo basani, moto a ko sukola yo. Moto a ko sala ko zala moi bien pour yo konzo esili, force esili. Oza ko bois ke la eso ipona nini? Po aza moindo. Po azolata couleur oyo moto moko boya un jour a décidé ki alobake. Nyonso eza moindo et amabe. La kolika ete boza malamu pe na ba mikolo ekoya. Ponga na bino to mona na lisusu. Ndeka na lobaka. Retrouvons-nous na ba mikolo ezoya. Scotché, cimenté na kati ya Kuli Media TV. Bon continuer à vous abonner, bon continuer à partager, bon continuer à zalagara fidèle nabiso. Makamba solo ezalaka. On va vous relater les choses tout doucement, petit à petit, à notre manière. Nalinga abino mingi. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.